Simon Kimbangu oyo azana nkamba ye wana mindele babomaki Simon Kimbangu o mindele babomaki ndoto na ye za na Belgique et pas ba Yannick Kayenga place au sali en tout cas aucun boka mise pas ya père boka mise kuna Yannick Kayenga nsoto neza awa na Belgique kana Belgique o biso za d'accord Simon Kimbangu abotaka abotate. Merci au suko eza mo amkete za papa mkolo lokwa yo lem so papa pe alekio mkola ko za vie na yo aobeta lisolo azolobela journaliste ke papa Simon Kimbangu nzoto na ezala kana Belgique suko o wapiza ya solo nzoto eza Belgique ya solo te aza nzoto eza na nkamba na insulté ta azoba na insulté ta azoba so beaucoup na ye atana nzela bo epse papa ke sa epse ki yo za na buzoba Zana buzoba so beaucoup tena tana nzela s'il vous plaît yoka pas pas kisa bon na komo message bataki mangisa bani ko finga mikolo mingi yo poko tina makambo te ngana zo finga sabe nazolo ba o eza vrai attendez oh bien te to professeur na tanga ça bien te hein des blagues avec qui combat tata Simon Kimbangu keba tata Simon Kimbangu mama ngai mwasi kimbangiste ngala bundi amoni ba azana ba pota awa azana ba pota na nzoto pona koma tata Simon Kimbangu na plateau na ka oyo boloba ke pa Simon Kimbangu azalem so amona ina kisangani misu na Lubumbashi misusu na Kamba misu na Bandundu. Le premier chef coutumier oyo abanda na Nkamba. Donc le chef du village, il était des nôtres. Parce que Zaki Moussouko Moutabandundu. Vous comprenez? Wana mkomso to belango. Parce qu'ils étaient tous des Bangizela. Donc on babenga kibango bisingombe, ça veut dire bayaka. Vous comprenez? Ça veut dire bayaka. Donc l'histoire a zana mouté. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. Shalom, que Dieu nous bénisse et la vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous sommes là pour vous servir comme dit Habakkuk, toujours à mon poste jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser, certainement. Juste après cet élément, nous allons vous présenter notre invité qui est déjà sur ces plateaux. Régie, à vous. Des retours sur ces plateaux, c'est quand il a fait plaisir énorme à maman Made Kebani, maman Betty Kokelea, maman Fouratabou, papa Gilabala, à Nikab depuis les Issa, que Dieu te bénisse. Maman Lauriane, God bless you, la princesse, que le Seigneur te bénisse. Papa, qu'est-ce que Tuyindula, Shalom Mbote, Mbotako. Mbote maman. Bonio. Te kimi ezali na komba tata Simon Kimbangu. Okomba tata, et à moi.
ya moyo mosanta. Isa kunini. Kitoko. La mbote so pesi moto mbote te mobulu. Oh, il a mbote to pesa okili mobimba. Ça veut dire donc les 3 personnes en dit. Je sais pas comme vous ça papa c'est même mobeta abo. Te. Beta abo mote. Ah. Mbote na bande ko Hollande. Na pesi mbote na vie José Mandaku na Canada. Na pesi mbote na papa na ngai papa Chimanga. Papa révérend na benga révérend Chimanga. Na ndeko na ngai Shekina na pesi mbote na bino no surtout papa Marius donc bozé belé. Na pesi bino no sombote ba mamanga makala. Bozé belé en tout cas bozé belé moya ko citer ba kombo awa mingi. Exact boza me belé. Pesi mbote pe na vie na nga chano binanu. To boza me belé. Na pesi pe mbote na mama Tiffany yo moko nengo batia. Merci Papa Kessé, merci Papa Kessé. To ça vraiment na posa ya ko pesa yo vidéo Olanda. To landa na vidéo mi balé to zo sur o meli pema. Ti transpiration. Mais climisa non. Transpiration. Mais climisa. Transpiration. Régie à vous. Simon Kimbangu oyo azana nkamba. Yé wana mindele babomaki. Simon Kimbangu o mindele babomaki ndoto na ye za na Belgique. En Belgique. Et pas Yannick Kayenga. Yannick Kayenga passe au Sali, en tout cas, aucun n'a mis pas à père. Bon, quand mis qu'on a Yannick Kayenga, nous sommes tournés à la Belgique. Quand la Belgique, au biso ça. D'accord. Simon Kimbangu, Abotaka? Abotate. Abotate. En tout cas, boye bakango ete kombo wana botanga kezali ya Nzambe, bolobela kango pe vérité, pamba te tango zo kosa mokili na kombo wana yo na ye bokokuta na okoloba nini. Mais tika ete na yebisa yo boye, Papa Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, nous autres na ye ezali bongo na mboka ya nkamba. Et puis vrai de vrai, papa abota. Donc marché ba monter, mais nazo betelo histoire pour comprendre olongwa pe na bozangi boyebi ozanango. Papa Kimbangu na 1921, tant au procès na Esili, azalaki condamné à mort. 30 ans de prison ba pesa qui est peine. Il y a 30 ans. Mais fallait à subir yango na mboka ya Elisabethville autre bengi lelo Lubumbashi. Papa ba kotisa ki na locomotive pour akende. Mais quand ça le bas qui n'a pas kende te soki na moni libota na ngate. Soki abota ki te mais libota ezalité. Libota wana o balingaki amona na bango avant kende ezalaki mama mwilo na banana ye. Mais kasi tango kutani na bango alobaki na papa denge na kuntima nini. Papa denge na kuntima na avec 3 ans. Ayebisi eboye. Dengenda okopanza komo na ngana mokili mobimba. Okoya koluka nzoto na nga bipai nazo kende pozo ngisango na ndaku na ngai. Ndaku na ye wapi nkamba la Nouvelle Jérusalem. Et mona na kabongo papa Diangenda ayokaka maloba. À l'âge de 3 ans, mona muke ayokaka yango. Papa Kimbangu akeyi akomi na ye na Elisabethville a dû subir peine na ye 30 ans de prison après de 1921 jusqu'en 1951. Papa Kimbangu aye kotika biso na bonzoto. Mais nenge papa Diangenda zoki déjà mbela wana ke foya ko ta papa na ye azongisango bisika zalaki et to mona na kibongo mokolo mwa mercredi 9 mars 1960. Papa Diangenda avec une délégation composée de papa révérend Wanzunga Samasel, révérend Kimu, révérend Pakutoma et papa Jean Kalamvuila. Basangana kibongo bakendaki omboka ya Elisabethville. Bakoma kabongo omboka mwa Elisabethville omokolo mwa jeudi 17 mars 1960, mais exhumation et akiko salema omokolo mwa jeudi 24 mars 1960. Le même jour azunzoto ya papa na ye nenge papa na ye alobela ka ye yango tango azalaki na âge ya 3 ans azu yango azongisango na mboka ya Kinshasa nanu bakomaka le 2 avril 1960 nzoto komelaka wapi na Matadi Mayo nini le kaka Bamindele baye balingi bayi banzoto ya Nzambe molimo mosantu nini le kaka papa ki solokele mwana na ya liboso asiliki abandi ko bondela likolo komi noir na seconde bona na histoire milo boye baka histoire te bolingo loba papa Diangenda lobi papa limbisa bango asengi bolimbisi nde likolo eko fonga mindele bakimi nde nzoto ya Nzambe molimo mosantu kotaki na ndaku na ye na lopango na ye kuna na mboka ya nkamba omokolo mwa dimanche 3 avril 1960 na heure nini na 18h. Sikoyo bino bat bozoloba bapatati bapatata ndoto neza na Belgique bona kisabiso bokota ponga soko telinga tembe na komemo na nkamba na relaxo yango abota
po bana na ye ndenga lobanga na bango bazwaki nzoto papa na bango bazongisi yango ozolanda histoire botika babiloba loba na réseau pamba te histoire ya nzambe bamodifiaka yango te etikalaka kaka moko. J'espère que maloba nanga bolandi yango na bosolo mingi. Merci et bonne compréhension à toutes et à tous. Merci. Oh, ce que za mo amkete za papa mkolo loko ayo. Lem so papa pe aleki mkolo akoza vie na yo. Aobeta lisolo azolo bila journaliste ke papa Simon Kimbangu nzoto na ezalaka na Belgique. Siko o wapi za solo nzoto eza Belgique ya solo. Te aza nzoto eza na nkamba. Na insulté ta azoba. Na insulté ta azoba. Azoba sobo kutena na ye atana nzela bo epse papa kesa epse ki ozana buzoba. Ozana buzoba sobo kutena atana nzela bo. S'il vous plaît. Yoka. Pardon pas kesa. Bon, na komo mesala bataki mangisi bani ko finga mikolo mingi yo poko tina makambo. Te ngana zo finga sabe na zoloba o eza vrai. Attendez, pardon. Omoni nani eza zoba? Kesi pardon. Merci. Buzoba na zoba eblomi bale. Buzoba buzoba ezalaka nde na nzoto ya zoba. Buzoba eza na nzoto ya zoba. Papa o mkolo la njala. Ayebite. S'il vous plaît. Ayebite. Hein? Obenge zoba. Zoba ça veut dire donc azana buzoba. Ayebinete. Ayebite. Nazo démontrer siko biloko nga na lobi. Bon démontrer buzoba. Ah, OK, merci. Alors bi tata Simon Kimbangu nzoto neza na Belgique. Soki eza na Belgique na mise nini? Parce que ça na ba archéologue baza ba chercheur baza. Ba Kimbangiste pe baza na Belgique. Ba Congolais pe baza na Belgique. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il faut donc ba okende kuna ba mona o ya lobi. Nga na lobi la corde de papa Simon Kimbangu eza na nkamba. So batu ba ye to komi na nkamba délégation papa za au fungula cercle. Ba omona ngo. O ya lobi. To salaka awa na papa Nkusu. Papa Nkusu il parlait mal de papa Simon Kimbangu. Oh Simon Kimbangu akufa. Oh wana bino bomona kana nkamba so bozui marteau, bo betengo bar de faire robima. Mais tango akoma na nkamba a changer langage. A changer langage. Donc ya komi na nkamba te. Ba lobi boye parce que sur le plan juridique et loko nyonso moneli yango preuve, o moneli yango preuve te, ba critiquer yango te. Ça veut dire faut mona preuve pour critiquer. Yango ba lobi toute affaire se règle là devant 2 ou 3 témoins. Mais yé akoma na nkamba te a vérifier te. Malamoko il commence ya kopesa forme affirmative na bato. Oh ya vérifié te. Yebisanga siko ba ko benga ina. Yebisanga mutu azo ko confirmer loko azana exact. Soka za na ba image. Ava pesa ba image. Donc biloko to lo biona ezana support moko te. Oyo ko montrer que kora tasi manga za na Belgique. Ezati. Yango na yebisio ça veut dire mutu oyo azo ko pesa. Donc loba ke alo bango na forme moko interrogatif. Donc tu comprends que ça luka yeba. Mais lorsque commencer à affirmer, il devient zoba. Akomi zoba. Même attends la tribunal sur le bique non, Kingandi azalaka ba okata procès. Ba ozela Kingandi ayi. Bongo te. Mais si ko oyo ya yazo lo bazo ko confirmer biloko. Terre à terre. So pe do motanga classe maître on attend ça bien te. Ton professeur on attend ça bien te. Des blagues avec qui combat Tata Simon Kimbangu. Keba. Tata Simon Kimbangu mama. Ngai moi suis Kimbangiste. Ngala bundi. Amoni ba azana ba pota awa. Azana ba pota na nzoto. Pona komba Tata Simon Kimbangu. Biso to alokola ba pierre. Donc tout ça ba angelo défenseur. Oh, to bunde la makambo. Pour battre, va comprendre la réalité. Mais il y a une réalité, c'est là qui boue. Tout le monde n'est pas gimbangiste. Oh, mon amour, t'es gimbangiste. Parce que bâtiment na wenza mateta au kuka discuter. Biso ju bataille ko sabatu. Ndebo la liboye. Nzamba sawa. Nzamba vandaka na nkamba toujours taille ko yebisa batu. Batu bake bavandi mi balemisa tote. To suspendre na bibo suspendre na l'église na bino. Mais Tata Simon Kimbangu. Donc mutu oyo azana preuve te sur le plan juridique ba kobimise bo ba pse yo longwa yote. Siko ya za preuve. Kasi to apena batu na Belgique. To na ba Kimbangiste bele ba na Belgique. To na ba Congolais bele ba na Belgique. Après ça bango adresse à musée ba kendo sala contrôle.
Ok, c'est le bimo minga tal na yoki ya. Ah, merci. Parce que la koto na mutuna. Omenga leo na kimya na poser. Nga pe na za poser wana za esprit atasi manga za kati na ngai. Poser au sala te. Ok, c'est na plateau na nka oyo boloba ke basi manga zalem mso omona ina kisangani mso na Lubumbashi, misusu na Kamba, misusu na Bandundu, bat bamona e partout. Eza bino bat boloba na plateau na nka. Siko soki yepe alobi ke njota pasi mbango eza na Belgique eza na Nkamba bino bobi eza Nkamba eza bisika nyonso lorsque azalaki vivant azalaki partout selon de bopesa histoire bosiko ndenge akufi akoza nzoto ne koza partout te nzoto ne eza partout ndenge akufa nzoto eza partout te ndenge akufa donc corps eza na Nkamba mais bino esprit na ye eza partout na tunia bino te mutu bolobaki awa ke abimela roi ya Belgique abimela roi ya Belgique katabi non te mais tant musaki na kufela nde na prison na te tozo ko confondre maloba papa Simon Kimbangu abimaka ti lelo abimelaka bato viva mais corps wana eza na Nkamba po corps wana eza symbole eza bendele donc soto yembaka bendele seitelama mkumbwa mfumu Yesu Kristo nzaya yo si ya kutaka na mumongo wasila watu sila na Nkamba place bendela mukili mobimbe kotelema point de repère place oyo ligne ya méridien de Greenwich eleki tala mama tata Simon Kimbangu anza amusika biso moni so to vivre boye tata Simon Kimbangu mais yakubakisa msusu poto kita lobi ke papa Simon Kimbangu abota te batuni abia bota te ayebi makambo te atuni pete abota te moi mais ça peut kaite ba bango bana papa Simon Kimbangu baze bana nokone kasi noko na bango komonena yo ndo tuna keso tonga na tuna te bango batu bazolo be fo ba perception pe kombo nokota mais mama mwila zaki mosiana te mama mwilu na koyebisa yo mama mwilu azala mwasi ya mipatami ya mbongo kasi kombo lobi alors pardon mipatami ya mbongo na mama mwilu bazalaka na mwana moko abotaka mwana moko mais yango tende eza gravité mama Marie azala mwasi ya Joseph yango tende eza gravité ekograve makambo mais comme mubeko ezalaki bino bafilistin bino bahébreu na bafilistin bokobalana te yango epoza liwa ya Moïse ya Samson abino Kimbangu tala yo fo bala mwasi oyo po oyo toutaki ne kote kuna kote moko faut joyer parce que ezalaki na esprit oyo ezalaki na mama moyi il faut ezonga ndenge Isaac ayebisi Jacob yo fo zonga kuna okende kobala mwasi epai ya banoko na yo awa te baoyo bino na bango makili eza moko te ekobebisa forme fond ekobeba asongi mais l'histoire ya Nkamba ye ayebi yango te le premier chef coutumier oyo avanda na Nkamba donc le chef du village il était des nôtres parce que azaki musuko mutabandundu vous comprenez wana mukomso to kolobelango parce que ils étaient tous des bangizela ndo moni babengaki bango bisingombe ça veut dire bayaka vous comprenez ça veut dire bayaka donc l'histoire azana muté azana histoire te atangaki yango nana ipsaki professeur on appelle ça histoire na ni kombo na ye to saki na professeur Eliki Mbokolo akoma lettre akoma journal moko alobi Simon Kimbangu ifi enganga kisi mais tangu tokene na Nkamba awa a changé ki rubrique vous comprenez mais akomaka déjà professeur Eliki Mbokolo c'est un grand professeur na faculté lettre le département l'histoire akomaka lettre ba pape chez nous da trois baya awa bayoka sango baya awa bafukamela tata Simon Kimbangu ndo mona ndako o totonga na Nkamba pape chez nous da pape ya orthodoxe ndako mona bakoma chez nous da tout esengela ka zonga ndo moni lupango na basalela kai grand marabout les grands prêtres ya ba musulmans avec impact na idéologie afukamela papa Mfumolongo papa Mfumolongo abi Nkamba za garage de la paix là où il y a la paix c'est le Salem
place Melchizedek azalaki roi de paix. Mais il y a bengaki yango centre d'accueil, point de repère. Grand prêtre de Gola Marabout. Grand prêtre chez nous da. Baya awa. Bakutana na maso. Dans confirmer les lots, papa c'est mon mangabota. Nani? Apa c'est mon manzana bana misata. Bon motam to lo bakana Bible. Jésus-Christ c'est le fils de Dieu. Kasi mwana nzambe, kasi nzambe pa botaki mwana. Yesu. Abotani. Yesu mwana nzambe. Yesu mwana nzambe. Kasi Yesu obenga nzambe tata. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tolo bana msuni Yesu nzambe na sema bila botani. Nani? Merci. Oyo tozongo parce que ta eza muketi. Pour une explication donc ça veut dire faut zongo vraiment tamu bimba. Et bon on a expliqué pourquoi abotaki. Et pourquoi koto abotaki. Pourquoi qu'on a abotaki te pourquoi? Na biso mouton nyoso to aza espion. Donc s'expose à rater. Azalaka en l'air. Je sais que c'était en l'air. Ça s'expose à te pour que na bozo eloko o jako ba yibaka na maboko Isaac. C'est quoi fait zonga pour la kaje eloko eko zonga. Aibse zawe eko zonga mais eko zonga na kimia te eko zonga na matata. Et on me disait que ça kendaka pour récupérer le Kowana. Merci. Il y a un moment dans la mort à Jésus-Christ. Temple et Panzanaki et le Kowana et Bima. Merci. Tu as une émission. Tu as pourquoi Jésus a boté papa c'est mon aboti. Jésus qui s'abota qui te kuna koto aboti. Bana Jésus qui s'abota. Même sur bana Jésus qui. S'il vous plaît papa qu'est-ce? Te men na kana peso bana la question s'il vous plaît. Mais na kana peso komba bana Jésus Christ. Parce que le temps est bello lobby. Il y a la lobby to ko kato ye ba po ani Jésus abota kité. Koto abota. Bon, na koto abote pe to luka to eba na ni papa simo mbanga boti bana ebele tina bana baleke belé ba kabwani pe na kabwani. Merci. To komi na suka émission mot de la fin. Merci, mot de la fin. Ngai papa qui est tant que chercheur indépendant dans l'histoire des origines. Makambo na ngande yango na elaka. Makambo en tout cas lelo na moni et pesinga mamwa mo eloko mo boy na kati ya corps na ngai. Mot de la fin nga touche même na nkamba. So ça n'a pas évité qu'on le vote. 085 94 25 598 085 94 25 598. Merci, abonnez-vous et partagez cette émission. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi